Mbotenabino Balandinho so ya bosolo na politique officielle. Misa Lingala bino moko boyebi. Bon mesano bosolo na politique sur terrain, nous sommes sur place. Tozali le mardi 23 juin 2020. Toza na palais du peuple na libanda nango pour na simananga stade des martyrs. Na liboso nanga pardon stade des martyrs na simananga palais du peuple. Ozali nzela ozo memana mushi. Si vous y allez là-bas, donc okuta na robot ezala triomphal. Ba motocycliste baye ebele, mais en même temps bato makolope baye pour ne pas parler seulement de wewa. Échantillon ya bato baye ebele parce que na moment on est toza koloba ba proposition ya loi ou projet ya loi oyo bemina ko bakotaki na ndeko sakata. Lelo ndeza kozala examiner na commission à PAJ. Nazalaki une mission, tozu information que quelques personnes baye pour na côté le likambo wana. Ba congolais belé pe bazana bango na makamusu a gosala ba musu baza pe ba distrait échantillon ya bato ndambo nde baye awa liboso ya palais du peuple. Une affaire il y a plus ou moins 200-300 personnes ba o ba rozala awa baye côté le mobeko wana. Mais Kinshasa eza ko regorger aujourd'hui plus de 14 millions d'habitants environ ndenge baza koloba. Mais il y a qu'à peu près à peine 300 personnes de Baye Awa pour la côté la loi wana. Donc beaucoup de gens ne sont pas intéressés. Comme d'habitude, vous voyez, Kinois est belé, plus ma messana dans l'ambiance, ma camouflage est important pour n'importe quoi s'occuper à la côté. Examen à l'ouest de Salamanakati. Nous avons déjà vu quelques députés Oyo, Bami Tukana Bango, Pandi Yango, Lokola Ndekontingi pour Lulu, Mutukana déjà, Eza Beba, Pandi Yango, Bomoni Pe la image, TV Radio T. Pour le moment, je pense que si basili sa commission là, tu retournes mituna. Examen comme ça la malélo, ceux qui va examiner et si moi je pense que dans le niveau assemblée nationale et vous allez avoir formalité et puis loi ne koki koleka. Boyo ki bino moko ndenge Christophe Lutundula a expliqué les kaboya loi wana ndenge zali pour landango lisusuwa TV Radio T tout au long ya interview oyo ndenge a expliqué. Bolanda pe na boso na politique officielle na tongo ndenge ba député mususu ba expliquer makam. Ah toza na palais du peuple, la police a eu disposition ndenge sala ka sécuritaire pour na dispositif yali pour na empêcher ba manifestants na bakota awate. Ambiance est normale entre la police na bato ba ko manifester, pas de blessures, gaz lacrymogène et bétamité, brutalité, zalité. La police a échangé na bango, mais la population a de l'autre côté à stade. Azala qui au début ici, mais la police a repoussé Batika Liksuna Ngambu, Batika na bango le roi spectateur, Batika na bango le roi spectateur, Bagotala, le roi va supporter ces matchs, Bazotala Nenga Moussa Manakati, Baza d'abord Moukié, deuxièmement Bakokape Kokota en Akatité. Donc voilà au moins ce qui se passe maintenant. Ndekonyo so baiko manifester, Bazali incapable de retraverser. Pour la force, il y a l'ordre aux Ezali Awa, téléspectateurs Nenge Batika Libanda, et de l'autre côté, Assemblée provinciale, Assemblée nationale, député Bazana Kati, commission à PAJ, Bazali Kosala Moussala Nakati pour adopter le coin. Bolanda Bino Moko Nakati émission, Ndekotoni Moi, Oazali Moko, député national, Elia Lukunga 617, Oazako Lobapé Nakati, pour la Likamwango Nengeni Nezakola. Bolanda interview sur Nenge Balobi. Mais nous allons tenter peut-être de rester jusqu'à la fin pour écouter et comprendre exactement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être les députés Baroloba, on verra le temps dès que ça sera possible de repérer Sabino. C'est la première image, ambiance Awa. Donc je rappelle ici, le 23 juin, Mokolo Oyo, commission à PAJ, Bazako siégé pour la maïtali adoption et la proposition, pour l'examen pardon et la proposition Oyo Ndekove Minakona Sakata, Bango Bakotaki na Likambo et Taliba magistrat. Donc Toroyo Kayango, Nengenyo Segoleka, TV Radio T, Boroyo Kabino Moko. Comment les députés vont s'exprimer tout au long de l'interview autour de ça. Selon la politique officielle, on continue le travail sur le terrain. Et c'est mais curieusement, même les Kinois, même la population congolaise en général, plus tant que conséquences, ils sont incapables d'agir parce qu'un peuple, un peuple qui n'est pas en mesure de défendre les droits et les intérêts, on suppose que le peuple là est mis pour l'esclavage. Nous sommes ici, depuis Palais du Peuple, pour le compte à la politique officielle, Israël Moutombo Sango, mon conduit chef de poste. À tout à l'heure. Biso, toza ba peuple congolais.
awa ezali kamba tendance politique te ezali couleur ya politique mosopakala to songolo te eza peuple congolais toza réuni awa ebele lelo liboso palais du peuple eza palais ya badepute te eza palais du peuple toye ko revendiquer likolo ya mobeko ya minaku Komindako abimisi mobeko moko po bazala likolo ya justice. Jamais na constitution na biso ba prévoir eloko wana te. Minako azalaki likolo ya na assemblée awa, azalaki président ya assemblée. Toyoka ba changer eloko moko te en ce qui concerne justice. Lelo lokola ba yibaki mingi na mboko tozolinga nde justice abandi musala na ye abanda ko takine bango akanga bango bazolinga nde bakoma likolo ya justice po bamibomba tokanga bango te toyebi deja baza bamiyibi mobeko ane koleka te en tant que peuple congolais biso nde topesa bango mandat base réunir 500 députés na parlement oyo donc biso nde tolobi pe que lokola pouvoir wana ezalaka ya biso ya kovotaka bango toboyi yango mobeko ane koleka te mobeko wana bombela yango mwasi na ye na bana na ye na tata na mama na ye ekoleka te na famille na ye mobeko ane koleka awa toza peuple congolais toyoki buzoba ya un groupe d'individus oyo bazolinga bazwa mboka en otage FCC toyebi ke bozali ba Rwandais bosangisi na keke congolais oyo baza immature baza ba intellectuel mais baza ba immature lelo minaku yo muto sali constitution na 2006 na 2011 osalaki modification constitution otikeli ko modifier article wana te article 151 ezokopesa appareil judiciaire pouvoir naye ya koloba ke le pouvoir exécutif soit pouvoir législatif bakopesa ba injonction te na pouvoir judiciaire le kole bino bozolinga pouvoir judiciaire avant de dépendre na parlement tozo bino te biso peuple congolais tozo souverain c'est l'article 5 de la constitution où ils ont pesa biso pouvoir ya ko benga bino biso bozali to ko retirer mandat na biso o to pesa bino merci. revendiquer makambo na tomona tena totika komona makambo te ko réclamer te banda to botama toyebi ke batu oyo bazalaki na pouvoir awa de 2006 nde basala constitution totika la koyoka te ko va changer ministère public et comme likolo ya ba magistrat te ezala te toyeko réclamer palais eza ya biso toyebi sa bango ke kala te to benga na bingo na ndako na biso ezanda ko na biso peuple congolais ayeko s'exprimer loi wana bako voter yango te ata bakiti ba mati to ko bomana na bango ozo comprendre to timeli bango ke bamoni ke na miyibi nde bango lokwa bazana mutu na bango justice kuna ba otindika bando ko café makambu po bako kanga ne chimina kona ayibi mbongo FPI to yebit obi ke to kola ne pesa biso mbongo wana gai nazana esengo makasi pona komona makambu ya boye maintenant c'est ça la beauté d'un état de droit batu ya FCC bazana bobangi peuple congolais basin du temps et la Sabino to komi na moment oyo okoyeba que nani aza mokonzi te batu ya FCC eloko ozo komona lelo obemina kwa yeko proposer comme loi bazana bobangi bandima kite bakokanga kamere tango bakangi kamere bamoni que oh bakangi kamere ebongo biso tokosukela wapi boyebi ba rapport luzolo bambi apesaka ya kena mboka na biso to perdre au moins de 15 milliards ba oyo bayibaka ba 15 milliards wana ezali parmi batu ya FCC bazana bobangi makasi biso to yebi makambo eza koleka nawa eza sur demande ya ministre ya justice ayaka na parlement pona ko se plaindre que aza ko yeba te makambo nini eza koleka na appareil judiciaire ezo lekele likolo donc pona ye ayaki ko senga pour parlement et soutenir ye azo contrôle sur appareil judiciaire nde eloko yeko salema donc pona ngai nazobenga ngo passe d'or oyo obemina kwa yeko pesa ye mais biso en tant que peuple congolais toza debout toza côté ma pona ko barrer route wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abundi pona état de droit
Donc, pour appareil judiciaire, il faut être indépendant. Justice, il faut être indépendante. To limite makambo ya injonction na justice. Batu ya FCC loko ba yebi eza ke tunda kasenenga zaliwana ata bakangi petit frère na ye na kalu fungula na pokwa na 18h juste ata ba benge na 18h10 azana intervention moko te akosala pona ko libérer ndeko oya ye. C'est pour cela au moni baza kosala buzobo baza kosala lelo. Biso peuple to ko se prendre en charge pona bango tozali déjà na kati ya mouvement. Yango au moni baza kotelema lelo misale za kosala mate toye pona ko barenzela ya makambo wana. Loi wana ekoleka te. Loi wana ekoleka te. État de droit yango. Tomona kitango ba destituer Kabund. Conseil d'État et lobby bon ce soir nan makambo wana après to mona justice assise musala na ye. Toyoka ki déclaration ba député auto comme la République des juges. Mais nzamba la kate toyoka mona kaka le même juge wana ba ko kata procès en faveur na bango. Toyoka kate ba lobby que non toyeko revenir na République ya législative. Alors toyeko comprendre que batwana baza bandoki. Balingi bala kisaliso les son nini. Hein? Ba frère Njongo bakangama bazaka ba député te. Ba Jekoko bakangama bazaka ba député te. Lelo babou à couvrir Jean-Jacques Mamba. Tomoni makambo bazako sala peuple congolais azako ciblé bango tozako tala bango 500 personnes et kokozwa 80 millions d'habitants en otage te. Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme. Ayebisaka bino surtout bino le bino ba bilenge. Vous les jeunes prenez-vous en charge. Le moment est arrivé, nous sommes debout, nous avons se mobiliser en tant qu'un seul homme, nous allons na pona côté le mela, makamunyo soyo ezako lekama. Merci beaucoup. Très bien. Mwana kono pamu yayo mokonza moka. Sango. Pesanga lipamboli. Sango. Papa bakemisi biso. Kokemi sango. Et oui, toza kokoba, toza ce qu'on a parlé du peuple. Bino moko boyebi ke lelonde esengeli ba député ba oyo bazali na commission à PAG, baza ko sala examen pour na projet ou proposition ya loi ou esengeli ba adopter na mikolo ezako ya. Bato ba komaki mikanda pour na likambo etali loi na ezali ndeko be minako ba ko benga loi minako na sikata. Alors awa na sakata, awa tozali awa na parler du peuple. Nako leka bomoni baboye bato quelques bateaux bazali banda bango baye kotelemela mais la panda ke biloko ngo zolamba manakati nako leka boto kuti pe moko azali moponami ya population ya Moamba Kinshasa mobimba pe ya mboka mobimba aza parmi bateau babundela ki mboka aza parmi bateau sangwe kendaki soko moni na télévision so moni na bitumba babande ko représenter confiance ya population surtout ba o batela ki opposition motembo zo représenter mais na o toza sika boye bateau bele bakoye ko tuna mituna est-ce que ça solo est-ce que ça lokuta yo tokuti ya ndeko Daniel Safu mbotela mbotende ah toza na kati ya parlement libulo place penza matate ali dès l'entrée de jeune alingi na zoyo a show pesa makanisi na yo proposition ya loi ou projet ya loi au bandeko bemina konande ko mususa kata bazo ko kotisa bien fondé nango ezali nini et puis mabe nango ezali nini parce que l'interprétation eza ebele autour de ça nazwaki ndeko lutundu la pesi makanti na ye nazwi ndeko kambere bato ndenge na ndenge bakoloba population pe pona yazomona ke likambo bakomi ko sala ezali mabe ezali pona ko boto la président ndambo ya pouvoir ezali pona ko s'accaparer surtout mingi bakomona yango pona ko protéger ba bureau ya FCC lecture na lokola moponami eza nini lecture nangeza moko tobundaka bitumba na mboko oyo pour l'état de droit tobundaka bitumba na pour un état d'abord qu'on se le dise pendant longtemps le Congo a perdu au babengi état mais bitumba na biso to comme un état to reçoit un état to un état de droit mais tous on a un niveau où il se pose premier état ngai naza moto ya opposition et bandaboni ngana ke ko soutenir Obemina mobeko wana ata mokolo mote na kolinga yango pamba te za mobeko oyo elingi ezongisa biso sima to pusana ki oboso na likambo etali bongo indépendance de la justice esengelaki kolongola bokonzi wa monene ministre ya justice azalaki nango kozongisela yango bandeko na biso ba magistrat po tokende boso mais lelo soki balingi bazongisela susu bokonzi et pas ministre de la justice akoma ko contrôler ba magistrat alomaka alongolaka bango eza malamu te eza pe lengite mboka bakendaka liboso mais biso tokomi kozonga sima biso ba opposition
ata totelemeli mobeko wana toza mokie yango tolobaka likambo wana esika boke koyokana bokonzi na bino boyokanaki boni bango bazwa majorité biso tozwa minorité boyokanaka boni parce que bandeko fo bayeba oyo nyonso ozosalama ndeko Obe Minaku na ndeko Félix baza bato moko selon l'esprit ya alliance na bango. Obe Minaku, Félix, Jean-Marc Aboun, baza bato moko, IDPS na PPR de basangana. Et comme il m'a dit, Mboka. C'est alliance à circonstance. Non, alliance à circonstance, c'est alliance. Parce que l'obé alliance à circonstance, comment Bongisa? Au Bongisa, moi français, l'obé est alliance basala. Basangani, Torokamba Mboke Longo. Ce qui dit Kambolingo Salam, faut pas kutanaka. Bayokanaka. Nous avons fait des avancées terribles. C'est au prix de la lutte. Au prix de la lutte. Lutte yango, bradé yango. Lutte yango, la lutte a été bradée. Le fait d'accepter Kabila, une alliance, on a bradé la lutte. Ça dit bien fondé, il y a loi ou proposition à l'eau. Bien fondé nango, ezake. Mais bien fondé dans les années. Bien fondé dans les années. Mon sikani ni mboka bakanga député. Oh fragrance. Au monde sikani ni institution etindi balinga parler du peuple bato bakotate. Ça veut dire que quelque part ba député peut batele mi ba moni oh to comme une insécurité. Magistrat na député. Bokesane zali. Député za moto ba pesi mingongo na ba imboka. Magistrat zali moto ba nommé yé na volonté ya mutu. Moto nommé yo comme magistrat. Bongo yo magistrat, okolamwaka na tongo, bokangelanga député na. Zela na comprendre. Kambango pe atina te. Na moni lokola bakangaki ndeko Jean-Jacques Mamba. Lolenge bakangelaki ebino bosepela gite. Non, tolo bana ndenge wana nde boza d'accord pour ndenge wana elingo telisa te. Magistrat kolamwaka na tongo, kangelanga Daniel Saf. Magistrat la mukana tongo kangela non séparation à pouvoir ezali l'institution photos à la limite ata bongote mobeko yango bana basala ka mibeko za ba député kaka mobeko to sala ka yo lingo salela yango polonio ko la sous ba député wana ils en état normal. C'est-à-dire, Mobeko wana bozo soutenir dans le sens et protéger plus intérêt. Ngana zo soutenir yangote. Oza contre. Alors parce que c'est plaindre que boza minorité dans l'ensemble d'une opposition. Est-ce que vous ça la tengana yebi oza moto à chaque fois quand il y avait de tels trucs, oza qui a mesure à robenga population à soutenir bino. Pourquoi na occasion à boyoko qui peut qu'on peut-être malobate ko benga population parce qu'il y a boza minorité, majorité zande population. Population azananzala. Très bien. Population zo senga molia. Population zo senga lotiliki. Population zo senga mai. Bo pesi biloko wana te bo benga ika na balabala. Ya le loko benga population na balabala comme moi passe. Pour nani? Il y a ce qu'on appelle la sociologie, il y a une copie. Il y a lit na biso. Lit tant que Félix a quelque sangana na Kabila, c'est-à-dire qu'a bomi lit so abiso. Et c'est to bande la lit à zéro. Okola mugana tant population na balabala. Yo moni mutabimisi population. Atozo moneza ba wewe mbazo tamboleza population te. Eza ba wewe mtu ba ye. Wewe pas za population. Oui, yé pas za population. Bango bazo circuler ligne. Ani biso lelo yo. To benga population eza mabete. Est-ce que vous vous sentez en danger lelo? Bino ba député vous en danger? Bon, on a ce sentiment en danger, on a la majorité plurielle, on a la population, je me sens pas en danger. Je me sens pas en danger. Dès qu'il y a besoin d'instrumentaliser, est-ce que vous êtes prêt à démissionner à un certain moment? C'est trop, vous êtes minorité, parce que nous allons voir dans les singles qui sont à tous les minorité, et là, on est à tous la mécanicien est-ce que vous avez un niveau de malgré tout, on a démissionné? La démocratie, il faut continuer. C'est la yamboté, tous les députés qui vont vivre. Très bien. Il y avait la vie. Avant le Parlement, il y avait la vie. Après le Parlement, il y a le sur la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut dire au peuple? Parce que concrètement, le peuple va retenir. Au peuple a retenir. Pour la loi. Non, loi T. Loi batika ko instrumentaliser batuna busoba. Eza batali bota moko bazobunda. FCC na IDP bazobeta na baku. PPR na IDP ça bisote. Bango na bango. Et commission comment ba rotia
tout un peuple en otage pour la barre basala alliance na bango. Très bien. Comment bakozo tout un peuple en otage mais keba troisième fois ezali. Au moni wa bazo salaka to bazo bana bango te. Tozo étudier. Tozo étudier ni to sala. Lelo la tongo na bengi Fayulu. Na bengi na bikulutu. Oyate. Toze la confirmer si la to yambonde tondo yamba Tshisekedi. Soka yé. Lelo ngamoro Daniel Safo peuple oyanzala esa yambaye peuple oyanzala. Le peuple oyanzala yo azotambola ba moto te. Nana tindiye. Nana pesi mododra. Peuple anzala yo azotambola ba moto te. Na kotalisa te lelo peuple ngo pasa lembi. Pamba ta komi komona bimala balabala na suka bino boke bosala alliance. Bimala balabala na suka o bazwa parlement majorité o azwa président te botika kokosa peuple bino boza ba pantisango na kotali solo ko moko ozolandelo yo pe na landaki yo o ba député ba sengi $2000 ba bakisela bango ndeko ngalo to na pa di peuple député moko ta sengi $2000 ba bakisela likanise utagi c'est là na silisa ni na parlement ni na huis clos ni na plénière obi pour la nini pour la makambo zo salama pour la nini to affaiblir bango tango bakoboka mbela population na balabala bakoyate. C'est monté en toutes pièces. Mais on parle de tous les députés en général, les gens ça fout. Tous les députés en général, baza FCC mais députés opposition. O ba Simbingwende, bazolinga ba affaiblir. Yo zo na télévision au moins la baninga na so ba journaliste, bo compter na ça fouté, mais vous pouvez compter sur un individu. Nangambo kuna. Mobeko yi et kotalisa te peuple pas comme na mayele. A kotala. Mais est-ce que zali peuple to batu balingi ba instrumentaliser batu mobeko na ba voter yango te nanu ba discuter yango te ata bongo batu ba moni ete ma FCC ba kolekisa yango biso toza minoritaire mosala na biso ezali nini kolamusa baimboka kolamusa peuple kotalisa bango ete lobi toza na bitumba makasi kasi benga peuple ya kopekisa obemi na kolekisa loi benga population ya ce sont des futilités. Très bien. Dans la likambo tozala ngwa mutu ba distraire batu likambo mutu ya tozala ngwa za seni laboratoire bimisaka ba président et bimisaka ba député ngana zande wana bitumba na ça sont des futilités. Bonde la loi ya Lutundu la ile kati. Non na lobby. Il y a 9 mois passés. Azape mutala muka lokola yo. Zela nanu. Loi Lutundu la na yango ndelo ko to fandeli romona safa ko tia mayele na e parce que biso objectif na biso ezali baumba biso lisusu te. Baumba ka biso. Siko to zu mayele. L'expérience nous a rendu sages. Oh tozomona, oh loi Minaku, c'est de la distraction. Très bien. Le problème pour nous, c'est la CENI. Et si koyo, basala maman na bango libumunene, abimisaka ba député, abimisaka président, ozola nanga abimisaka ba sénateur, yango bitumba safazana. Oya loi oyo. C'est de la distraction. Moi je pense que cette loi, il ne faut pas aussi la minimiser. Loi loi to minimiser ngotendeni. Tango ba na loi ebimi na laboratoire ni, ebimi na FCC. Itali biso la mukate. Loi oyo soki tondimi yango, c'est que tozongi sima. Donc il faut ko boya yango. Tozongi si faut ko boya yango. Très bien. Tozongi sima. Na ko linga loi ote. Très bien. Na lingi ne to avancer. Muta ko sunga biso to avancer comme on est Félix. Mais soki ye moko azotalisa te na bato te foto kendo boso mitali loi on a kolinga ngote. Très bien. Oh salami oyo ça veut dire que baimboka bakomi na maturité. Baimboka bakomi koyeba likambuye et comme mabiso na nsomi likambuye comme mabiso na libunga. Félicitations pour l'ensemble ya peuple congolais. Ata biso to boyi yango ne siko balobaka qui sont pour batamingo bango bazebele. Très bien. Mais biso to kolela be na baimboka bayoka lolaka na biso tala batuye esika bake kosangana bamema biso na mboka ye ndenge bibilio lobi dans un pays où le lait et le miel na kanisi bato bamema biso bazomema biso na lifelo sali pona yo lelo tokolo bateke FCC mutebomi mboka yango moko bato baoboma mboka eza FCC na cash ndeko nanga yo na yebi oza pe kota IDPS mais tiaka pe IDPS te yo kata ndeko nanga azotuna moi ba sentiment sociologique non nga nazotuna ba question oza obligé ko répondre en faveur na ngati ngoko longola yango tuko moko kozomisa nga na tuni yo question claire likambo IDPS ezate na tuni yo lelo yo c'est-à-dire na lecture na yo ozomona que soki tolobi to attribuer responsabilité ya échec ya mboka tolobelaka FCC bato babomite il faut ko associer pe cash question na nga yango soka na peso motu FCC a punza déjà mboka a punza yango 19 ans a bomite ma punza a punzi bande konanga baye basangani suna FCC yango wala comme so punzalogie donc hein mais comme so étude à détruire Congo
kopunza opandi mboka mais ce que oh tango basangani ozui côté IDPS ozui côté PPRD Kabila na Félix Tshisekedi wana komi punzalogie. La punzalogie, c'est l'étude comment on y punza mboka. C'est la définition. La punzalogie, ça là si ça vient de Rolanga. Ça n'a pas donné de Rolanga. Moni osama salanga. Donc moni alias voilà. Et comme venait la punzalogie. Très bien, je pense. Tout punza la biso mboka. Ba mo étudier même ndenge on détruit mboka. Moi je pense na la moment oyo ba mboka bozana elikia na lamuka na bino. Bozana elikia bomona biso te lokola ba bizengi. Tozu kaka ba méthode na bango wana. Oyi bata côté kuna. Ma oyiba yo. Abo momboka. Tozu méthode wana, ozomona biso on dira boye. Mais il y a un élément que je voulais souligner. Si ça terminé par là. Boyeba, toza en état d'urgence. En état d'urgence, mokonza mboka za likolo ya nyonso. Na ba institution, na bato, na ba nyama, na ba nzete. Félix aza likolo na yango. Neleko yé. Makambo to mone ko salama te poto en état d'urgence président ko telema na tongo abi botika na no loi wana poto en état d'urgence azana super babengi super puissance ya pouvoir ezo kende au-delà la constitution nyonso zo salama na leko ezaka ka Félix très bien papa te to en état d'urgence très bien l'état d'urgence président za la makoki ebele réforme Congo kendo boso et si le Congo est parti pour 100 ans à désordre. Merci, on va continuer notre balade. Donc, Baimboka, bitumba o ngai na robele la bino, ezala ngo bitumba bilora mikete, nga bitumba nangeza seni, na panzali bumwane bimisaka ba président ba député. To sala ba réforme. To assurer mboka. Na minorité na parlement, kana minorité. Te minorité na parlement. Est-ce que goleka yokangai toza minorité na parlement, donc majorité na balabala. Très bien. Il y a faut utiliser balabala chaque fois. C'est là na ebisa yo te. Toza majorité na balabala. J'entends par balabala le peuple souverain. Oui. Et ça na moment oyo to kobeta kelelo. Popoli. Oh kelelo bazobeta za bango na bango. Batanzungu moko. Balia ke sika moko saka bato. Oh ba moto bobima. Oh to boyi lo boza famille moko te. Ne bato bimi lelo za coupe ya bato. Coupe na bango famille. Dio mona bato na pouvoir bato boka. Très bien. Baza ba représenter. Merci. Ba éduquer peuple, ba tel sa peuple que non. Biso to za la pouvoir. Tolo na masangu, tolo na loso, bato balia, l'autre dit que bati ko kosaka bato ba marcher. Après bato so ba marcher, ba kuta na bona Ibiza. Yo zala bo. Yo zala peuple. On dit que bato belé balobi Félix, la justice a fait le travail à Kangi Kamere, Babeteli Maboko, mais Batuni Abiso Rosali Mwana na moto, Kangape Kabila. Est-ce que vous avez dit que si Félix a gagné Kabila, ça peut résoudre la crise? Et tout ce qui a remis ma peuple la Boussouba. Très bien. Ce que Sika Félix a zobé à Masola Kabila ou les Banzoto. Baromi Baba pire. Jamais. Donc, le problème à Kabila n'a fait Karabino la balabala. Mais Kende na Bakinga, quand on a coupé la place, on va mettre la Maboko. Collègue, ça ira. Voilà, Bazaba mi. Bon, on les lit qui on a banal, on va faire ça au-dessous des parlements, au-dessous de l'homme. Très bien. Non, non, oh, ce qui Félix a Kangi Kabila, bon, ce Kabila Kangi Félix. C'est vice versa. Kabila a Félix n'a pouvoir ni. Tolingambo que ça na kimia, on a besoin qu'il ne dise pas. Kabila a Félix n'a pouvoir ni. Yo za journaliste. Pouvoir ni nazo tuna. Je suis curieux. Ah. Kabila a Félix n'a pouvoir ni. Comme manga na faut débattre. Je récupère ça. On me mangana faute banala qui sont que ni Félix ni Kabila mtokanga mtazaki. Très bien. Ce sont des amis. Voilà. So ba ki ba amité ba ça l'alliance té. Boti ko ça faux peuple. Et puis d'ailleurs, bas alors net Félix mungumso afani sabatuna lobinota la coronto. Okana bo. Mutu mota imamba korwana. Ndi yo za journaliste. Très bien. Ninga imuta bia korona zate. Bo bino mutu obono Rolanda kaka oh Félix. Aka Kabila. Mais boye bana korango. Alors qui s'habille encore démocratie yango bato bazo tomboka batuna e batombokela ye la qui s'habille soit corps wana très bien ni les ala kati ya corps wana donc on a ba distraction oh Félix okanga Kabila oh Kabila okanga Félix c'est leur affaire honorable Daniel ça n'a rien à voir na biso merci na pesi mbote Martin Foyo le Sigo Sali mbote Moïse Katumbi mbote Jean-Pierre Mbemba yangoyo mbote do bana lamuka nyoso bozala chempo bozela kelelo ke beta soki kelelo beti bobimi na moment oyo bozala calme botika bango distance bazo sala. Tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, on donne raison à Fayulu, on donne raison à Daniel Safwa, on y se zo les gandé on a fini.
lingala oya na émission na biso ba vérité ya mboka na koya on les émissions na ngai mais toi tu vas auditionner peuple Félix a dissous des parlements Félix a Kabila c'est de la distraction pile c'est parlement ma punza balobi ya soko dissous des parlements dans 60 jours organiser l'élection ba ngelo ngani punzalogie nini punzalogie la science les sciences ont étudié comment koboma Congo le loma muke bana Kinshasa boye beloko bato bazolinga basakana nazui 3 appels à ville viena na opé so kombo via benga ngabi mwana leki ngai nzoto elembi na tikelo makamu nyonso zola na ngai 3 fois mais viena nani natanga kombo metanga viena via bina zo tikelo nyonso formule handicap viena nani vie mwanda nsemi via za la coronavirus il semble que za la coronavirus za la coronavirus c'est via zo tikelo ne malade via ebisinga été malade était puissance yango la tourner mais yo baté via za la formule handicap formule handicap zali ne watikela yo via zo tikela nga bilo nyonso wana osuka lokwa viete te na osuka lokwa viete nga za la jeune très bien ata na osuka lokwa ezo nga combien 30 ans en attendant de vivre na revivre 30 ans donc ndenge zana bana lamuka boza la calme to récupérer formule handicap so que beti au sa rébellion on a milice te na lobby formule handicap to formule on a utiliser on est milice na utiliser on a 2023 milice donc bana Congo boza la calme bitumbo solo pour to benga bino bobima et aux la milice ezama ba loi ote ya bango eloko makasi to benga bino bobima ezala mwa seni très bien bazwa biso senité merci beaucoup mboka na biso constitution to sala ngwana za ba français to sala ka copier coller vous comprenez na constitution ba komi boy tous on a deux types de magistrats nous avons les magistrats du parquet et les magistrats du siège magistrat du siège yene bo benga juge magistrat du parquet aza sous l'autorité ya ministre ya garde des sceaux et pas na biso ministre ya garde des sceaux ezana ministre ya justice est-ce que vous comprenez c'est que problème ezanini mutu oyo abimisi lwa wana omoni tango zolo ba minako ozolo bango na ndenge ya ba ozana ba remords minako wa mutu lokwa ngate te mwen yo mutu lobi makamona kasi la lobi minako lingi so na benga ya minako bo likambo te na lobi boye lwa wana proposition na loi oyo ya sali wana natanga kiango na lingo la kisanga bien fondé tika ko bien fondé nango ezali ya ndunda zo comprendre mamozo bien fondé ya loi wana tina nango ezani tina nango oyo ya malamu a proposer parce que nano elekite nano na voter ngote eloko a proposer ya malamu ezaki magistrat magistrat ce que par exemple pour la cosa la mutation à magistrat ezala les sous ndenge ezalaki te ke mutu avani ka pum pum ake mutation. Donc il faut quand même qu'on intéresse mutu parce que le magistrat il y a pouvoir judiciaire tant il y a pouvoir judiciaire magistrat za na quantité pouvoir judiciaire za gagner ba juge mais magistrat du parquet aza na quantité na pouvoir judiciaire yango moni bazonyo comme bazaka na frais de fonctionnement te magistrat so akufi faut passer la cotisation na baninga na ye. Je vous dis des choses vraies mais problème est anine omoni kofi lo mindalo bailo comme bozana nzala memikate bina poche ndoke to yanganga pour liango eza problème. Est-ce que cette loi est opportune? Les lois sont vraiment opportunes pour voter la loi. Alors que Yomoko, aux alliés au terre, il y a une proposition de loi et Bélo Sala, les lois étudiées en Gote Tikala. L'Outoundou a parlé de la CENI 9, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a une urgence à Malokola, Bandegonanga, la bande nous n'est pas à la mort, Bakis, Nabon, Taloni, Bitabele, le colis, le balier, le urgence au bino salé de Sion. Tina Ngozagin. Eh, Kolbateke, urgence au bino salé. Les AFC7, Mina a proposé le FC7 à titre individuel. Non. Eza yé mutasali loi. Moi na na FCC. Mais nga mona découvrir que non 65% salaire abat. Il y a budget qui n'a pas fonctionné. Yo za en opposition to za na FCC. Vous comprenez? Vous en FCC 35% et tikala na salaire na investissement mboka. Yango moni mboka sala ma makasi oko lo bangote. Na tunyo so za na FCC zo ko na zalaka na FCC. Utokota mikolo. Utokota mikolo. Za na ndeno opposition za na FCC. OK. Pour la collection que FCC ba réformer yango présence yantingi liberté d'expression et quoti na sali loi pour l'intérêt à peuple mutabo yaki ngote mutaide pesa ta moko ta sali loi déjà pour l'intérêt à peuple azate ngamuna muna kyango na sana FCCT zola nanga ngamuna muna kyango ngamuna sala ki article que pour muta comme ministre ozo accéder soko sala kala ozala cacher mabeko lekate c'est à dire tenir compte du passé des candidats ça mutaide pesa mais pourquoi FCC Alexa ngote makanisa c'est eleka ko on va nommer gouvernement ba yumela pour nini c'est ntiki pululu monsieur yo mto bloquer oui monsieur yo mto bloquer qui na bloquer qui c'est à dire président Félix Tshisekedi ayebi assemblée nationale wana bantingi bazako na monsieur gratuité na enseignement na classe na mboko ezalate le père de la gratuité c'est moi Félix Aboyaki papa tika kolobela côté monsieur Silitika kozonga la plateau non papa il faut pas me faire gober de choses
chose pendant que tu as historique, notre traçabilité. Historique, mais oui, quand tu parles de la gratuité. Gratuité, c'est moi. Gratuité quand? Gratuité, on va rentrer en école, d'abord, ils ont fait. Celui qui paie le moins, paie le plus. Le coup, la voter pour la ligne. L'élection, il y a 3 objectifs. 1, médiocre va diriger sous. 2, social à peuple bon. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas, qui trouve l'emploi. Celui qui travaille soit bien payé. Celui qui crée de l'emploi soit récompensé. 3, la refondation de la gestion du pays. La police, il y a manque de cash dans la commune. Ils ont côté de trésor public. Non. Pourquoi? Dans le quartier, on a habité qui fait quoi? Ntingi pour nous qui a fait ça, monsieur. Tant que tu bandis dans la rentrée scolaire, à un mois de juillet, oh, classe vous allez faire, classe vous allez faire. Dans la démonstration, on a des réseaux sociaux. Pour classer les offres. Les gars l'ensemble étaient dans les réseaux sociaux. Non, l'ensemble les élèves. Non, dans le Belango Awa. Dans le Belango Awa. Dans le Belango Awa. On a les réseaux sociaux pour la populisme. Non, mais il faut pas consommer en haut. Batouba mona que dans la kisa que Jean-Marc Kabound, na yebisi monsieur, qui nous yebisa président, tika ba aventure. Élément primordial, il y a gratuité en enseignement dans le fonctionnement. Et le fonctionnement, 80% fonctionnement, et quand on a créé moko. On a 50 000 écoles. L'école qui fonctionne avant après-midi, ça fait 10 heures. 7h30 à 17h30, 10 heures. Il en est égal à 220 jours. Ça, on calcule. Donc au total, l'école qui fonctionne pendant toute l'année, 1100 jours multipliés par 5 barres de crédit, nous avons à peu près 11 000 Pourquoi urgence il y a loi et Minako? Pourquoi une urgence? Il y a urgence à loi et Minako. Mais il faut aussi ça. Ah, mais on peut s'en attenter. Bien sûr. Il y a urgence à loi et Minako. Minako a député le Kolangai. Asali loi na yenga na sala loi na ngana tuna ga yete ye pasali ayi atuninga te siko tanga ye na ngona débat ozala na papa to yebi formule ngezali yo moko ko sala loi yo moko initier loi na yo komi tout ça mais pour passer faut zala na concours il y a majorité na niveau assemblée nationale mais effectivement et on a lobby ezala mina kwa komi à titre individuel ezala yo komi on utilise des individus mais pour les cas eza grâce à famille politique mais c'est ça mais on a lobby na yo eza loi na bino FCC non rectifier la loi pour les gens grâce à la famille politique. Parce que la loi ne vise pas une famille politique. La loi vise l'intérêt communautaire, l'intérêt général de la République. Ce que la loi n'a pas fait, c'est que les gâtés, d'ailleurs, n'a pas été. Oh, nous, c'est ça qui manque. Ce qui plaît aux enfants déplore à leurs parents. Chef de l'État, nous avons promulgué la loi. Beaucoup voté dans la loi à même 1000. Ce que l'équipe a chef d'État, ce que Monique a bien tati, nous avons deuxième lecture dans le Sénat. Chef de l'État, article 116. Il faut que tu aies article 116 et puis si président de BIC s'il vous plaît quand tu me dis non s'il vous plaît tu sais à un certain moment ce que les gens te reprochent c'est de l'arrogance dans le parler ça il faut que je te le dise tous en direct quand toi tu amènes non s'il vous plaît l'arrogance dans la démarche quand toi tu dis il faut botanga ça dit yo ne mutotangi liboso yo za Abraham Yoza Adam, et le chef de l'État. Arrogance, tu sais, l'intelligence des fois est insolente. Un homme intelligent, des fois, il est insolent. Non, il est qualifié insolent. Il est qualifié insolent. C'est lui qui ne comprend pas. Exactement. Mais toi, tu comprends. Donc, tu n'es pas concerné. Il ne faut pas te plaindre. Non, mais il ne faut pas parler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut jamais écouter. Il ne faut jamais. Non, ça dit quand tu parles, il ne faut pas gêner le commun de mortels. Même si tu ne t'adresses pas à moi, mais Congolais Morazolanda, il faut qu'ils se retrouvent. Quand tu penses qu'ils osent s'adresser à Ngaï Moko, épargner à la Bilo Rebelle, mais d'autres Congolais ne seront pas satisfaits. Il faut s'adresser à Bato. Vous êtes un homme d'État. C'est un ingénieur physicien. Donc il y a des mots que je ne peux pas colorer. Un ingénieur physicien. Même Tata Botaki. Mais c'est grâce à lui. C'est un savant. C'est grâce à lui que c'est un savant. Grâce à lui c'est un savant. On passe. C'est un savant. Ce n'était pas un député. Il y a un ingénieur député. Exactement. Mais c'est pour que vous avez là. Mais il y a un langage, il pose un double casquette. Lui, il est resté ingénieur. Dans le monde de la vidéo, le langage passe. Mais quand tu deviens député, il faut colorer le langage parce qu'il y a un homme d'État. Ça dit qu'il faut reconnaître les gars. On a Abima Panabiso. Dans le Bible, article 116 de la Constitution, et Pessi Mokondjamboka, président de la BIC, pouvoir et conférer pouvoir. À quoi Sabino va député, à Bengi Maman Jeanne Babouna, convoqué plénière, ordre du jour, le Baboui, à Pessi Bisso ordre du jour. C'est dans ses prérogatives. Mais pourquoi tout ça? Les 12 de Yawa Bakangi,
Mais c'est simple, nous avons les présidents de la République, les garants de fonction, de bon fonctionnement des institutions. Vous avez le peuple. Vous avez le peuple. Oui. C'est le peuple qui est en est-ce que le peuple a compris? Le peuple a lobby na bisot. A lobby. Na tuni bango tango na kiti. Batali ah ntingi mendele ngabi. Oh, eza nini? Oh, justice est indépendante. Ah. Oh, OK. Na côté. Ce qu'on a côté na na ketuna. Eloko nini eza lelo? Na yeba kiteke bazana nini PAJ ezo statuer pour na loi wana. Oh, bah c'est et ma justice, loi na basali na gowe. Na tangi na réseaux sociaux ni na biso ba députés, comment les députés sont en train d'argumenter cette loi hein, en bien comme en mal. Je n'estime pas que loi on est collègue. Moi je n'estime pas. Pourquoi? Simplement parce que honorable Minakou, en relation internationale on dit chacun occupe une position et joue un rôle. C'est-à-dire, tant que la loi on a qu'est-ce qu'il occupe comme fonction dans le FCC? Qu'est-ce qu'il joue comme rôle dans le FCC? Bien, il a sans pourtant battre dans la carte, il a bon, moi, je suis comme un quartier, je suis un peu exact. Aïe, beaucoup de gens qui sont là, akabele le wagolia oui que ça quartier batabakisi tout ça au moins difficulté ça nango ni a utozolia tout est sanctifié tout est sanctifié les difficultés oyo ni a utolia les moments oyo ya loi wana les moments ya ko présenter loi wana la personne qui a présenté la loi très bien sa appartenance hein donc ça zaki mutu museli ngao leka et son rôle ça zaki mutu museli ngao leka est-ce que oyebi que solo mabe bana mokili moma bato balinga ngo tete yango ya loi FCC yango na bité ya loi FCC ya kala na ya sikeza ndenge moko te oyo ya sikantinga za na kati bato musupe ya bien ba koti na kati après Kabila zayo après Kabila yayo mais ça effort bino boko sala ça dire quoi omoni ndeko pour remplacer na ba Némi Mbango ndeko na lebi makambo wana te pour le bino yone mutu zolo ba mais na tuni lobi le côté qui ne dit mon consent. Non. Ah, on répond l'imbécile par les silences. Non, pas forcément. Vous êtes sûr que vous ne parlez pas avec un imbécile? Oui. Ah non, bien sûr, ça dit c'est pas le cas. Non, mais nakawanate. Parce que le silence ne signifie pas que n'andimi ango. N'est-ce pas? Par respect, je ne peux pas te répondre parce que je comprends. Ah, vous pensez que il faut avoir le respect pour les imbéciles et l'amour pour le pauvre, ça tu le sais. Oui, c'est ça, mais je ne pense pas qu'en parlant ou en refusant de répondre à cette question, tu as refusé parce que tu étais en face d'un imbécile, ça je pense pas. Non, j'ai dit ceci. On ne parle pas des personnes. Nous sommes dans FCC. FCC yebana mokili mobimba. Mais batu balinga ngote. Ya loi solo mabe. Moni FCC za FCCT. D'abord bazaki AMP, Alliance de la majorité présidentielle. 2004 2006. Tant ba komi associé na Palo et komi MP, majorité présidentielle. Ndama batu bakoti lisusu. Ti ba comme en 2015 et le moins MP comme FCC pour nani ba opposer ba koti ba tibala ba nani ba tout IDPS ba ko tsape makelele ba koti omoni yango de FCC siko na minute yo to koti siko to que ne peut-être vers fac hein vers fac c'est-à-dire to comme siko na ba Félix Tshisekedi biso ba président de la République to comme na ba to nyonso to ya opposition to koti to koti kala siko na deux mouvements donc fac koto donc FCC na cash fac yani et puis côté kuna peut-être la Mouka, voilà 2023. Peut-être. C'est-à-dire qu'à chaque moment que nous avancions, l'État change. Parce que rien n'est stable. Tout change. Tout change. Très bien. C'est pourquoi tu as progressé mal. C'est-à-dire quoi? Le monde a dit FCC Zabat Mabé Bazak. On peut déjà. Parce que les journalistes vont aller Mabé, mais ils posent la carte des journalistes. Ils posent Mabé. Voilà. Honorable Josué. Oui, honorable. Awa ngai na uta yuko kotsa interpellation contre VPM et intérieur. Après bah événement il y a les 12. Bah traité en la plénière, bah député nyonso ba soutenir ngai. Interpellation eleki. Toze la kalamingite, VPM a répondre à expliquer pourquoi on a violé siège et assemblée nationale. Et belé na yoki ba olobake et ça acharnement contre tu as IDPS parce que tu as des choix premier vice-président Kabound. Mais tu n'as lisusu nani asima na ngai. Nga naza élu ya Goma na Nord Kivu.
Ça compte FCC, la Mouka ou bien. Peu importe. Non, mais il faut l'identifier. FCC. Il faut que notre opinion soit libre en tant que scientifique ou bien qu'on orienté par rapport. Chef de travaux na IPEN. Na koma ina Kinshasa na âge à 12 ans comme Kadogo ya Afdel Ngai. Muto adopté nga Yerodi Abdoulaye Ndomba satangisaki ba classe paix à son âme. Naza doctorat na Inukin, donc je réfléchis d'abord comme scientifique. Un scientifique. Naza écrivain, na koma déjà 6 livres boke na Mediaspol Borokutango. Pour dire que je n'ai rien contre le VPM et à l'intérieur. Nazala Kina est la mission à Lubumbashi au Tokendai 14 jours il y a 1 mois. Tout ça les 14 jours dans Lubumbashi on a enquêté sur les affaires et à Gédéon na Bakata Katanga pendant 14 jours. Avant Tokoma. Pendant 14 jours, tu as là qui wana. Tina nenge to zongi na Kinshasa. Insécurité bazo bomaka batu na komina roi Shikuna partout et tout ça. To zongi awa koti rapport na yebiso pe to koti rapport na commission na biso ya défense et sécurité o eza dirigé na madame Jeannette Kabila ponga naza membre pe rapporteur na basafu voilà na rapporteur na sous commission je me rappelle récemment où tu fêtais anniversaire à Yana Jeannette. Et donc incompétence wana notoire, il y a VPM. Recrudescence et insécurité na Goma, circonscription électorale Nangai. Nord Kivu, na Toke na Mahagi, na Ituri, na Djogu, na Kinshasa Awa. Le conflit na bas Congo, tension moyenne entre assemblée provinciale na gouvernorat provincial pour Nanini. Balongola qui gouverneur, mais VPM Moutazo continue à entêter Kaka. Alors, vu tout ce qui se passe là, moi je me suis dit, Aya ko expliquer Bisso pourquoi ça ne marche pas. Des zones de détention partout, Namboka, partout. Mais moi je pense que Azo accusé incompétence notoire, vieux na osengae, soko yo kanga take mwana na e. Aza vrai vieux. Aza na bien papa wana. Surtout na Lubumbashi na découvert que Aza na mutu moko bien calme. Aza le rôle premier vice-président na biso pena penate. Ye pena aza moi, mais conseil ka muke. Ve atika ko atikani. Bien vanda. Allons on est ministre. Atika. Mais voilà c'est que le paye Lungamba, c'est que Lungamba pas Lungwana e. Te va démissionner ka kokina e. Retraite na eza déjà rassuré parce que pare aza oncle so ki a Premier ministre aza moi makasi par rapport na e hein. Ate premier ministre azo sa mo msa na e ndenge. Ah Lungamba osala makasi. Ah ça peut Moussa Lungamba. Moi Moussala parce que moi va projet belé à gouvernement surtout plan ya développement ya ba province pe belé to sentir moi. Même si budget quand même vu pandémie population abimi lelo ndambo ya bato babimi ba ko telemela commission ya péage ndemo boko ya ngwana biso tolingi toyeba limbisa honorable tolingi toyeba otangi ba titre ebelenga na sepeli mais pas nanga na yoki obibia curiosité na ngali siko yo na ba titre nyonso doctorat au publié plus de 6 livres dans la Mediaspol tant on a Kabila publié dans nos livres té Kabila pe ba doctorat na ngote ça ngondeni oka mabe bio santa pa à l'aise Kabila dirigé okandeni Kabila bino boye billet pena bien te ah il ça avant ba livre te tala kokoma livre ezala ngo comment peut des livres de toutes les façons oh lobby. Bon, là, je vais vous dire une chose. Oui, il y a la différence entre. Kabila, comment livre Yoka, grand frère, Yoka. Honorable. Tala, pour diriger Mboko, la RDC pendant 18 ans. Et il y a les blagues. Il y a livre mon bakoma. Ton dit marape batum sousou. De toutes les façons, biso tozoa pouvoir royo na manduki. Makila ba massa na biso bakadogo etanga. Mais totiki tala grandeur niveau grandeur d'âme et d'esprit ya mutu. Kabila mbila te. Kabila mbila elo mo pete bangisa giete que non avanda na ewana. Ça je vous le dis. Mais atiki na e parce que aza peur la démocratie ba vechichi ba bundi makasi pona la démocratie état de droit bobi yangoye. Dans quelques jours seulement to fêter 60 ans ya indépendance. Mais héritage nini botiki là ba jeune génération etibiso. Mais état de droit yango nde yango yo. Débat à loi et longo temple. Va chez l'honorable là-bas. Et longo temple à démocratie parlement. Et longo temple à démocratie et comme na balabala.
mais botika nakati wana ezala ba député pe mususu ezala ya FCC ezala pe ya opposition o ba d'accord nango o pe ba d'accord nango pété. Qui vous dit que la démocratie est le système le plus parfait au monde? Aujourd'hui en France on parle de la clérocratie. Ça veut dire tout le rapport de démocratie comme la loi du plus fort. Majorité ça a toujours na raison té. Barolo baono question moko boy tobi ngana pour et pourtant toza pe kutu na lukuta. Mais il y a une démocratie honorable bien fondée à loi la commission a PAG à Zarosala les lois avantage dans la population est anine urgence nango est anine urgence pendant que la loi ya seni lutundu la propose bande kwa ndenge na nga sepeli na maile na yo mais na ngina yeba urgence ya loi ne zali pas avantage nango population a bénéficier na nini na likambo wana mais urgence nango est état de droit bobi to tokoti na état de droit état de droit ça veut dire état aux dirigés na mibeko parce que la bino mibeko boboyi pour se protéger ko protéger Baburo à FCC. Netinani. Bandeko nyoso bazalaki accusé la détournement même dans rapport à Luzolo Bambi. Netinani, si tata mibale. Ndeko yuma zali awati. Tochelo ka yuma, on a fait à 2 millions. Eza bisote. Kimbuta za sénateur. Makamba 60 millions utolo bama na ville. Bisote yena ndeko Gentini ngobila. Otira banquete 55 millions ya aéroport modulaire. Eza bisote et bini awati. Pour la protéger, on va anticiper parce que FCC est déjà le ministre de la Justice. Ils ont protéger la bourreau FCC. Moi, je pense qu'au-delà de la conquête du pouvoir, très bien. Au-delà, il y a quoi encadrer les élus. Chaque parti politique est en mission et a mis ça tout babo sanaka. C'est la formation et l'éducation de la base. Je crois que l'UDP, c'est ça, grand parti à Mounen et Namboko. N'a pas parlement debout, système Nabango et tout ça. Moi, je crois que c'est un débat de société de fond qu'il fallait engager. Député na bango baza PA, grand juriste baza ya IDP c'est toyebi bango toyebani. Mekana nous ko discuter ko solo là. Tu sais, la plupart ne comprennent même rien de ce qu'ils font là. Moi je crois que c'est un débat qu'il faut engager d'abord entre les élus, que les élus encadrent leurs militants pour qu'ils comprennent le bien fondé de la loi wana. Et puis ceux qui parlement tolobi to voter contre en âme et conscience ou pour mais vous nous avez élus pour ça, pour voter les lois. Alors, moi, je pense que ça ne sert à rien de s'acharner sur les gens. Bon, qui ça, na administration, parlement, et fonctionné, na ba commission, monsieur, fonctionné, Mogola les 12, bi plénière élective et ça les maté. Mais bisoto là qui n'a pas travaux, to kota moi avant 7h30, ngana là inakati, je suis d'ailleurs parmi bato ba mobiliser qui ba député pour tokende ko exprimer solidarité na biso na ba massa, to kote ça ba député monsieur nakati. Moi je crois que en tout cas il faut tomeka au revoir parce que na liro marambo mo kendele. Surtout na ba 60 ans ya ba indépendance to zonga na ba bloc wa boye. Union interparlementaire, l'union internationale, la communauté internationale, l'opinion internationale. Bazomi tout na nini le ba omona buzo babo. Très bien. Merci. Je pense que Balandia Goma, électeur, il y a honorable Josué. Bino na spomoni pour na Goma Bolanda biso ebele na Kisangani, boza ebele na Ruchuru na Masisi à travers la radio Momble, bozolanda biso na Molière télévision, boza ebele boyo ki honorable ndenga pesi makanisi na ye. Je pense qu'on prendra de contact pour que prochainement za la pe bo solo na politique en direct na plateau, pour que ça peut makanisi na ye. Toujours continuer, on va pas quitter le palais du peuple. Viens au quoi? Viens là. VP m'intéresse au VP m'enquête. Ça dit boza décider beaucoup ça batu nyonso o baza ya cash. Tala. Maramba cash na FCC, Italie, Raïs Moko, na Fachi Moko. Qu'on ne vous trompe pas. Vous savez, dans chaque société, ils ont la catégorie à Batumi Satou. Les clairvoyants, bato ba mona loin, bazo ça la politique vraiment l'écolo pena au coup tout ba msuba comprendre répéter. Il y a aussi le voyant, des collaborateurs, ou comprendre les leaders, et il y a aussi les Ivoiriens. Imagine toi, en minute, ceux qui te lobby, béré rouge, les mains PPRT, béré ceux qui blé à la mouka, ceux qui verre, ceux qui wapi, mboko yozande.
Qu'on nous épargne ce genre de bêtises. Après VPM, beaucoup ça sonne. Apparemment, bon, on a un programme, beaucoup c'est bien qu'à Bund, VPM, c'est beaucoup ça sonne après VPM. Bon, il y a intérieur. De toute façon, ça poste na bango, va remplacer kaka. Mais après, va remplacer kaka. Nazo baka plan. Fils Mukoko. Nazo baka na ba plan, na ba plan. So bolongoli mut intérieur, bolongo la sonne. Te bacha ta fils Mukoko nanu comme ça. Honorable Josué, je pense qu'on a fini pour la première partie. Merci. On reste en contact, on va attaquer de l'autre côté pour tout le monde la député ba pesa makanisi na bango autour et alors bazobe nga loi mena kuna loi sakata. Tokomi na ngo wapi? Est-ce que ça la population mobile. Mais nous sommes en train de voir que les lots au service du diable Kabila, Bazali a besoin de changer la loi pour se protéger derrière un ministre de la Justice. Or, en violation de la loi, ministre de la Justice, Azali membre du gouvernement. Membre du gouvernement a compris que manigancer sur la justice parce que le cours des tribunaux, c'est aussi une institution comme le Parlement, comme le président et comme tous les autres. Donc nous sommes en train de comprendre que Oba Minako est en train de jouer avec la Constitution pour l'intérêt d'un individu. Très bien. Bonjour. Oui, j'ai ajouté. Oh, fais ça, moi j'ajoute. Je vais d'abord enlever cette histoire pour une très bonne chose. Na lingina lo baboye. Toye ebele po to salisa ba miyibi oyo. Pona nini nazo benga bango ba miyibi parce que biso nde to pesa ki bango mandat ba représenter biso. Mais na minute to mozo mona ke bazo salela ne famille politique na bango. Article 151, injonction. Mais parce que nous avons trois pouvoirs dans le pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et pouvoir exécutif. Mais nous avons que pouvoir législature a lingi pensa abandonné sa injonction na pouvoir judiciaire. Alors que selon la loi, c'est le pouvoir judiciaire qui chapeaute au-dessus des deux pouvoirs. Et ça, c'est inacceptable. Raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui avec des insignes Sud-Africa. Pourquoi j'ai porté ça? C'est pour montrer aux gens que nous sommes la représentation de l'ANC. Donc l'ANC de l'Afrique du Sud, il dépasse au Congo. Très bien. Nous sommes en même temps au pouvoir, en même temps dans la président de la République. Peuple, ceux qui ont les lots awa, nous devons se mobiliser pour que nous lobby na pourquoi. Parce que mambo sala manamboka na biso, tokotika la bouche bête. Biso ne to pesa ka ba député wana mandat. C'est-à-dire état que peuple congolais, to telemi les lots pour na kolobake, makambo na bino wana loi wana ekolekate. Parce que Minaku asalaka ba bengi magistrat na tango Mobutu, balongola ka likolo escroquerie, oza moyibi. C'est-à-dire pendant 18 ans mambo ba osala te. Et aujourd'hui tu ebida bakaki na bino surtout. Bozo lukake, boza la majoritaire, boza ba loi na bo changer yango, po bozo sous majorité na cour constitutionnelle, bobo mamiyibi, na ebisi binoge, to esaki binoge no bokomona, justice osa musana état de droit. Ouais ba no so do, ba président fongola misu. Président de la République. Bango balobi na mama kuna menga na peso conseil président. Kuna président ba congolais tout calme non pe eleki trop président. Lelo na tali na émission sango na moni ba journaliste kolela mwamba ezaka te mima miso bima. Bazoloba mais na moni benda ba journaliste etani banini. Na moni benda ba bazolela ba souci ya Congo, ba population bozala wapi.
bozalaka wapi mabunda yo okoma sango atomboli maboko na nga likolo lokola mwana mboka azoyebisa bato boye obe minako ozalaka magistrat babengana yo mpo na moyibi kolia mbongo ya corruption babengana obe minako bameme motion oyo bazobimisa babimisaka yango na ta ya kabila nani kengo wa ndondo oyo alobaka lingala te alobaka lingala aloba motion wana toboyi yango melelo bazobimisa biloko na sense lokola bayebi ke manda na cour constitutionnelle na septembre awa ekosila yango bazoluka pour un certain mate tolamuka ke badestitue chef de l'état faci cino mwa Tshisekedi tikali lobaka na mwa mboka cino mutaki bafaku vote yemeki waza susu président ya IDPS okomi président ya mboka sikoyo biso tolongo coalition na yo ezaki ya yo na Kabila lokola Kabila alingi koboma biso ozozela nini ozozeli Chilombo ngwandela binene Chilombo nango naza na regret makasi nakomona Kabila atiki pouvoir me balingi kotika te Kabila atiki pouvoir na bato na balingi kotika pouvoir te le preuve ane ta makambo bato na ye bazosala assemblée yango wana batikala kovote loi moko te na intérêt population basaka na kofotala loi mpo na intérêt na bango lelo balingi bavotela po etelemela justice makambo tudi site etepandaka na bango bazobotola na chef de l'état pouvoir na loi wana me biso toboyi loi wana Kabila na bato na ye bakozwa biso lobi awa bakoboma biso ekoloba leo bauti kovote na 2015 oyo tomarshale te 2015 oyo tokumba babine oyo tosala mokulu lobi Kabila na bato na ye nde bakoyeba biso lobi toke malemi bon papa sangwa message naopesa bandeko na nga nyonso bacongolais soi-disant bakombata ya mboka oyo awa toyebi ke assemblée oyo ezalaka assemblée moko esima bainstitution ya mboka esalaka role moko bona intérêt ya peuple premier constat oyo tosala na minute oyo bavote motion soi-disant epa obe minaku asali avote loi baloi wana na contexte na biso ya constitution na barèglement d'ordre intérieur ya mboka baloi wana etikala kosalema te banda bokonzi banda eyeka lelo ya lelo ya komona ezake ministre ya justice akoma magistrature suprême yango nde toye lelo po toza surpris na likambo wana comme assemblée oyo ezalaka na intérêt na biso ya bapeuple olenge biso tokende na assemblée totinda badepute po basoutenir biso na baintérêt privé na biso soza na kati ya komona vision ezotambola na mboka na biso eza bien te eza président aza na vision ya bapeuple assemblée eza na bavision songolo ya les accords secret wana toyebi te soki eza bango na baccord na bango me biso bapeuple nde totinda bango na assemblée tozolinga kotelemela oyo nyonso ya mabe ya malamu te ezolinga na assemblée sango nazotembolokolo na ngai mpo na koloba réalité ya bondoki oyo tozomona na kati ya mboka bazomonana ke oyo eza bato tovota te eza bato oyo seni akrea po soki ezali ke eza bato biso premièrement na kati awa sango nazoye biso ke baétranger baza ebele soki ke baza bana mboka bakondima te ke justice edepandaka epa ya motu me biso tozoyebisa bango boye tokotikele bino ata 1 minute te Faci toza nsima na yo Faci fongola miso babongolaka kosi te Faci fongola miso. Très bien, merci. Message na ngai sabu toza na député oyo basi baya na balwa na biro ozomona oyo na assemblée nationale ya biso nakotanga moko Christophe Lutumula député national Eli Alodia ayaki na loi ya modifier loi ya Seni na ko proposer mususu bazwala wana na tiroir ya mabunda efanda ba député bele ba
na balwa mosusu aye na yango mpona kosala makambo ya kuwana bamai basima balwa nyonso wana te mais kaka loi oyo ezovise chef de l'état wana baza kosimba loi ya komodifie loi ya justice parce que bamonaki bamagistrat oyo kaka bakozaki na ntango ya kabila bayo tobengaka bamiyibi batelemi balobi rieke la RDC rieke mpona mboka na biso tokokanga moyibi nyonso yango wana sike bamalfacteur na bamiyibi ya batondi kuna parce que tula bangoka sage bamiyibi nyonso baminaku basakara zona voleur mais bato wana baza wana baprotege fo bazala avec na loi na bango Malembe d'abord papa sango message eza d'abord wana koyo eza état de droit état de droit etambola à la loi na constitution ndenge nini bato ya mayele bayebi ke article 151 constitution na biso epekisi bainjonction ya pouvoir exécutif envers pouvoir judiciaire moto ya mayele azomibelela ye obemina kuna sakata batangaki article wana te babi togere mibeko togere mboka na mibeko mais mibeko yango tokogere mboka oyo bango bazocrée na FCC to mibeko oyo bango moko peuple avotaki na nzela ya pétition sikoyo tokomi na temps oyo ke justice na biso komolakisa indépendance nango total bato oyo babomi mboka oyo bayibi batiki biso na bachômage nous les jeunes ne travaille pas mpona babazwaka bamillion bakomi kobanga bakomi kolela chaque jour balingi siko basala trave à la justice parce que kovote proposition ya loi obeminoko ye nango c'est la trave grave à l'indépendance de la justice. Comment une proposition de loi peut aller à la contre de la Constitution? Une proposition de loi à laquelle même Bassoubasma est athée, même Barédige est athée, je te mets la Constitution la biso. Il y a un biso de l'euro la bandaku, le biso de Minaku, FCC, tu peux ça là la terre, tu peux m'inviter. Ceux qui vont tirer la réseau continuer, tu reçois dans la balabala, mais le numéro de salaire pendant 37 ans, nous clichés, et tel c'est que nous avons la biso tout le lot. Très bien. C'est bon. C'est pas député national. C'est pas député national. Surtout au FCC. Bino Bozaba ennemi du peuple congolais. Vous voyez bien que le peuple congolais a voté Binoté. Bobima part, cadeau, Kabila, Pesa Bino. Tellement moyen, monsieur, c'est Bino, c'est pourquoi Abimsa Bino majorité dans le Parlement. Biso peuple, tu voté Binoté. Tu as lancé un message de nous. Ceux qui vont meki, pour ça la réforme et la loi, il y a pareil judiciaire, et faut tirer la collectation, pourquoi pas c'est plus peuple congolais, tout ça derrière, justice. Article 151 Constitution. Ils ont payé ça l'appareil judiciaire, droit et indépendance. Et le but bien que pouvoir exécutif ni pouvoir législatif, bah qu'on peut ça injonction na pouvoir judiciaire. Tous les chefs de l'État, après le militaire loi wana té, tous les na beaucoup juge ya cour constitutionnel, ceux qui vont adopter loi wana, tous les problème na peuple congolais. Merci. Mon parlement là ni nous allons aider. Voilà le message qu'on appelle ça Kabila. Kabila a sali 20 ans à pouvoir. Tout le monde est le côté. Le sikoyo. Kabila lié musulmano sur Congo. Alors moi on est tiré à Mikoua. Papa, la lobby c'est on a été moko et fait tata la haute, on est à maman la haute. Ah tozo ba, ozoka. On est qui nakati. Et ça va prendre to côté la haute na. Ozoka yo, ça la haute vandi. Pour provoquer biso. Dans la image. Ça le message que on a posté. On est pas dans Kabila. Basala bayi pas trop, bakenda obatama na Sénat. Ba mususu bayaka ko batama na biloko ubemi na tango ubemi na kwa za président assemblée. Nani atelemela na ba loi
po babanda kovote justice na parlement ye aleka tala bato akabila bavandaka baso bamoni ke justice afati ekoma osala banda bakanga kamere totimele bajour baye na bamakambo wana bake osololaka mo butu mwa lisanga qu'est-ce qu'il faut faire il faut tobanda vote motion moko na parlement po tobanda justice bango babanda otia justice constitution Félix balandaka discours ya chef de l'état oyo asala na palais du peuple constitution basala yango ba Etienne Tshisekedi docteur bato basala constitution bakufa na same site basalaka gilet ya kosala yango engagation ya Kabila siko lelo bamoni ke fati akondela biloko wana akosilisa bango nde omoni siko balamusi siko mwa esprit wana soki tosali vengeance parce que bango bakotelema soki tomeki kosala vengeance yango tolobi batika biloko wana nga sutu bito totika boloko makambo politique bonoko bango bango basali